Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na mino sito ba egolinga kama mama Eliane Nitu na pesi no ba mbote ba ebwe abarizenu mavimpi maluka imoyo. J'espère que balamu ki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa asili kola musabiso na makasi bongo bino na côté na bino kuna ndenge nini. Kaka ndena lobaka ete kola la kola muka ezali habitude te. Ko passer journée eza habitude te. Kobima kozonga ndako ezali pe momesano te na yango faut toujours koyeba komitika na maboko ya Nzambe tata kotambola koloko aveugle te olamuki ka bobimi okeyo osali nyonso non kosala bongo te na wenza noisiel awa kaka leto za dimanche leto za dimanche na biso mwa kama muke pourquoi na lobike kolala kolamuka eza habitude te ko passer journée pe eza habitude te kobima kozonga ndako eza habitude te za grâce ya Nzambe mais il faut tongo nyonso yo moto la Nzambe tata ke papa ngana na posa na yo na besoin protection na yo pour ce qui obatelinga te moto ko batelanga azate ce ko protéger ngate moto ko protéger ngazate awa kaka awa mercredi ou jeudi aka na noisiel moi si moko wuteki na ye na ba formation na ye bande konanga aye kaka na magasin asala kaka moi ba chana ya asala kaka moi ba course amona kaka mutabimeli pesa nga sac na moi pesa sac mona moi satali abi nazo pesa nga sac mona moi si agangi kaka à l'aide koganga ganga kaka à l'aide mona mbala na bimisa mbeli mbala mo pa atubi mbeli leta bata magasin ba bima boya sala kima mboka mundele yaka mboka mundele minute seconde police aye pompier aye mwana mwasi tala makila saki na ye moko awutaki na formation na kende ko sa mo ba course avant azonga ndako metala moyibi akutani na ye asengie sac tango asengie sac amoni ke muto aza moyibi agangi à l'aide taka gala mbala moko achubi mbeli na hélicoptère ya pona kwa ozo mwana mwasi na komemi wapi na hôpital neto zolo baboza entre la vie et la mort mais arobika c'est le dernière formation aroyoka bien yango na kobima kozonga ndako eza habitude te bandeko. Il faut toujours kotika kabo moyena maboko Nzambe tata po Nzambe nde mobateli Nzambe nda batela soki Nzambe abateli te muta ko batela zate muta batela kazate protection divine kala maboko Nzambe tata ezali bongo ya bino mama Eliane Nitu so Nzamba no liboso kutena ngana ko senga na o s'abonner awa na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça notifier chaque fois que tokoti émission sika na kati ya chaîne na biso. Votre deuxième maman, maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kianka. Quand on a maman Nitu, béton. Eh, moi, ils ont ma casse. Waouh, moi. Bon, comprendre, moi, il est. Moulungue za makasi. Moi, eza makasi. Moulungue pe eza makasi. Donc, le retour dimanche le 22 juin 2025. Tokomisi Nzambe topesi Nzambe merci. Moi le solo muke na beteli bino parce que ngena beteli solo oyo elingo kokana na moi muke likambo ona uti ko yebisa bino ke mutu abimaki pa na ye mwana mwasi ya abimaki ayebika kozonga ndako mais baki ko tuba yembeli a se retrouver wapi na hôpital. Eza ndeko moko ayebisi ngai maman Eliane totambola kana liwa partout liwa mosusu kokuto na balabala mosusu kokuto na ndako kasi koboma mutu ezaka kotuba yembeli nde batubi mutu na mbeli te koboma mutu we kozala pe bizaleli ya mutu oza nango envers vis-à-vis ya mutu mosusu eza pe kaka kosala nini koboma ndeko na yebisi ngai molungi eza bo comprendre ata nazo pipola boye ona ba so oza mutu akanda kotala ngate poste peano na ngai te so moko oza mutu akanda kotala ngate so moko oza fanatique révolté kotala ngate so oza mutu motema likundu motema kotala ngai te surtout yo na ye kuna moye leki makasi so na tie ventilateur
ekocha makelele bobando ashwa makelele wana eko déranger bino alors pour makelele déranger matoye na bino te na préféré na peuple rata boyene mupepeza ndenge mo eza makasi ki na tchablo makelele ventilateur lelo na ye na toli ya pete na ye kopesa conseil na umela mingi te pone na zabo makula na nzela na obima bomoni ke mo ezali tango mo ezabo ezali tango to sepelaka ko bima mo muke parce que mboka na biso toza enoso na kati ya malili tango mo ezabo ko bima mo muke libanda ko sepela mo muke miso sepela ko tala mo bandekulo za kaka enfermé place moko OK na place moko touristique OK ko tambola okutani pena mo baninga ça fait toujours du bien parce que la vie n'a pas de brouillon, on ne vit qu'une seule fois. Occasion, c'est peut s'améliorer au seka, et peut s'améliorer au melama et mela, et peut vieux à bisote, vieux à nzambe tata. Pour comprendre, mon lungi moyen te, hey, n'a pas de ventilateur, vous dérangez bien na ma toiti. N'a pas peut s'abino conseil que na vie ya lelo makambu na yo eza koyebisa mutu nyonso te koboma mutu aka kotuba mbeli te koboma mutu ezali koluka kobebisela ye vie kobebisela mutu musala kobebisela mutu ba amitié kobebisela mutu libala eza koboma deja mutu ndeko mo ayebisinga mama Eliane nazaki na moninga toliaka tomelaka tosekaka pona ngala linga moninga na ngana motema na nga mobimba na yebi kaza moninga soko za moninga boa moi likambo boko partager likambo ensemble alors ndeko oyo alobi ke babande ko partager bango so baza marié bazo partager masolo na bango ya couple ndenge zalaka ntimba beteli nzuzi ya beteli ntimba nzokande tango basololaka moko aza na couple oyo eza bien OK na mobile ne ba vanda ba couple yeso te kana ba problème couple eza na problème te eza la raté kasi na ba couple mususu ndenge bible loba ya biso ke butu ekuta yo na kandate na ba couple mususu basoni na 16h na 18h ba bongisi na bango kande si la raté esili mais na couple mususu basona ki lundi bakobongisa après 2 mois après 3 mois donc ba couple ekokana raté ba comportement ya batu ekokana raté alors baninga oyo mibale basolo la masona bango kata ndako ya libala moko tango ebisaka moninga en tout cas mobile nanga penza mobile nanga mambo asali mobile nanga boye moko ebisaka moninga bi en tout cas nga penza na kimia nzamba selanga ngolu nzamba selanga ngolu nga penza mobile nanga ya en tout cas na ebite ata lelo ba ebisaka ke mobile nanga déconner to asali nini lobana mwana na misu tant que na moni na misu te ekozala moi pas pona ndima parce que mobile nanga za ba comportement mabete omona yeko bisa moko yeko bisa moninga wana ntimba yeko bisa nzuze na yebisio buto lelo na lalite mobile la musinga na butu yebisa nga mibali no so bima na bango yabi papa oyebi déjà na bota na mibali misato parce que ntimba bota na mibali misato mobile bane na kati ya ndako 4e abi yo moko bike na bota déjà na mibali misato siko tango zotu na ngana biso mibali na bima na bango na koyebisa yo nini mobali o te yebisa nga par mibali na misato yo bota na bango obimaki susu na ba nani avant ozala nanga mibali baza mibali ya bazuwa baza yana ba question mususu ba poza ngo na kati ya bolingo te et puis mibali ya otuna makambo bongo azala ta mobali moko te ya bana mike ba 40 ba 50 te ya 60 ans oya sa sali makambo mazola musaka mwasi na ba 4h du matin ala musa ba 3h du matin yo la muka ntumba afinga mwasi ntumba la muka ntumba tala ntumba mwasi oyo yebisanga apart ba tata bana na yo obima lisusu na ba nani yo ka mwasi otenga pa ba tata bana nanga na bima na mbele musutu na maka na yo pa ba tata bana bimaka nanga yo obimaka nanga ozo kosa loba vérité kamoni ko la musanga na ba 3h na ba 4h du matin bo ina ba vérité nini yo lingi na bota na mibale misato babalaka ngai te na bota mibale misato yo na yeto yo kobalana na bombela yo pete oyebi peke na botaka na mibale misato yo elinga omeminga tina libala bongo so omeminga na libala si tobale toke tina mairie déjà efanjo so komi efanjo na sina yemba na kota libala efanjo abalanga na mbongo osokoma efanjo nanga déjà okoma efanjo balanga na mbongo likambu nini ola musanga ba te loba po yo lokobota mbali misato na limite ke ngane na zaka bona 4e po za ndumba wa mosa
que autant abeteli nzuzi lisolo nzuzi abi mobali no pa makama mabe ya mobali no pa makama mabe po ani ndengwana kola musaka moninga butu bongo ya kota deja bota deja mbali na misatu ti tango alinga kyo andima kyo ndongo ozali pourquoi fala musako butu ba jalousie ya boya nini ba zo ya boye bonga na bana mike bana na ba 30 ans ba 40 ans ata ba 50 ba to ba 60 ans papa 60 ba ndosela mosi ba zo ya modèle wana vraiment ata yo moko. C'est comme moninga on est sikoyo a comprendre que oyo azo souffrir na kati ya bolingo libala oyo eza na cric libala oyo eza vraiment na kimia te yesu ko nzuzi abetela moninga bi ngana na chance nzamba sala ngulu nga penza mobile nanga jamais mobile nanga banda to vanda 20 ans yango ano 15 jours mobile nanga la musanga tu nanga mobile no bimaka na ye ngautu mobile nanga linga makamwana te ya koyeba ki avant ye nazalaka na nani mobile nanga banda to lingana na tu nanga makamwana te ki ozaka na mobile nini avant nga ozalaka na nani ni biso couple na biso ezaka bongo te couple na biso en tout cas to vivre na biso bongo te et puis mobile nanga ndinga za wana ata lelo ba yeko bisanga ke mobile nanga ba lobanga moko na mona po mobile nanga ndinga za na kangai na mwasi te alala kalibanda te o boye mobile na menele mbondo te kasi ya kosala ke nde mbali musuba sala oyeba penza ke wana mbana to mobile nanga se comportaka bongo te wana yesu koyo nzuzi awabetela ntimba siko ntimba lokola ya kobeta ba pasi epa ya moninga tango zoyoka ba réponse ya moninga esalaki mabe eswaka ye nga betela ke masolo ndako nanga nazaka na ba libanda ngeza na ba problème nazaka na ba pasi mobile nanga alala ka libanda mwana ta muso akei akendaki musala vendredi akozonga samedi na pokwa. Mais il côté na problème ezalate côté na problème ezalate ka ngana mobile na ngato zalaka bien ngana mobile na ngata to soni na 16h na 18h to bongisi ngana siko ye libala ngo ya ye wana libala yango za na problème te libala nezaka na problème te siko ntimba zo mwana kwa nzuzi azokosa nzoka nzuzi akosa kate nzuzi yebseke vérité ndenge o wapi azaka na kati ya libala na ye. Ce qu'on nzuzi aza ignorant azo comprendre te ke masolo naza ko betela ye ndenge nga naza bien lokwa azo betela nga masolo ba problème ya libala na ye nga lokwa na betela ke naza bien ye ignorante qu'elle était amonika ke azoloba bien nzoka ntimba zo sepela te na ba réponse ya nzuzi au kanisa ke nzuzi azo tuka ye to azoloba mabe ndoka non nzuzi alobiki nga nazo vivre oyo nga na vivaka yango na betela ke tout kompe oyo avivaka yango abetela nga pe nazo betele oyo ngai na vivaka nzoka nde ntimba wana motema esala ye mabe ayoka motema pasi ntimba sali nini akoma kotinda bato babengaka nzuzi anonymat allo yokanisaka nini yango yokanisaka ningo oza ta mobali azonga na ba 18 me yeba koza na mbanda ta kati telefone nzuzi avandi comment est-ce que mutako benga nga boye a comprendre te eleki mois de jours yokanisaka nini oyo kasando za kitoko leka basi nyonso oyo kitoko leka basi nyonso te ponengo oza wana yebake wana mbanda abande betela ntimba bi obi mikolo eza na bafiba omina senga moye te kaka bazo benga nga yokanisaka nini nango yo yebi te wana ozala mbanda bien mamu kilezala ka bongo te yana mobali musozo menele mbondo yozo mela mbali mbondo ozokanisa ki lokwa mobali nazonga ka na ba air mobali adekushaka te mama mwasi nyo surtout azalaka na mbanda ata mobali azozonga na air bien ata azolakisa ngo boye te atokanga ke na ba téléphone te atokanga ke na ba message te me mama yaka mobali moko ayebi ko camoufler ko bomba kaka po kanga ete me mwasi nyo surtout azalaka ka na mbanda moi si nzuzi abandi kokota moi abandi kokota moi badoute abandi kokota moi badoute est-ce que nde na vanda kabwe ape na bandango bakomi kobenga nga bakomi ko menacer na téléphone na banonima yo vandi oza na mbanda ata ndongo oza yebaka ke oza na mbanda nzuzi alobi liboso nalinga koyebisa mobile nanga te après natali terre nayebisa na mobile nanga likambo ayebisi mobile na ye ke papa ndenge naza awa tala mikolo ba telefone ekoma kolandanga bato bakoma kobenga ça fait 3 fois bana basi babengaka nga ke yokanisi nini yokanisi libala no eleki ya bato nyonso yokanisi ndo oza femme heureuse yebaki ndenge oza wana oza na mbanda
mobali na bi, ah bon? Ok. Ah bon? Ok. Mama, nde naza awa. Ngai, naza na nga na makangu te. Ngai, na dekonaka na ngai te. Soki pe na bina dekone, na kobanga yo te pona dekone. Na ko dekone soki na lingi ko dekone. Mais, na nga na posa wana te. Parce que na bomwana na nga nyo surtout, na linga basi. Na linga basi ndenge pe na balaki yo boye na debi pe ya bolingo na biso na zaki pe na ba makangu mais tango na moni comportement na yo ndenge tozo vanda ndenge toza na talinga bi ole na bebi sa foye na nga vomi na vanda na tina kende koluka so basi libanda ti ya omoni ke na vanda no boye zala na motema pio zala motema kimia nga mobali na yo naza na nga na makangu ti komitungisa te po naza pe na makangu te. So pe nazwi makango na so mina zona ko banga pe yote mais je me suis discipliné que naza na tina wana te casse tête mutu pasi ya pamba nazala mwasi na kendo linga libanda e koma mwasi libanda bando so nisanga yo zonga ke na ndako na yo e koma ba je ya cachoterie ozana na voiture avomata na komite okomi na ndako ozotela mwasi ya côté ni so téléphone ebengi yo mwasi kombo jeune okomi Jacques ndeni ko na rappeler yo abi bloko na lenga komi pesa mutu nanga pasi te mobali a expliquer moi si na ye mais soki ka ke ko expliquer ka ntimba abi mam ntimba mbali so baza ndengwa na mama mi bali nyoso baza bongo pourquoi parce que ye na ndako ne lokwa za kimia te na ndako lokwa za kimia te lokola betela ka camarade masolo ndako na za na kimia te lokola camarade abeteleki ke ngana kana bakimia makambo yo muna ngana ndako nanga na vivaka nanga ngote ye sala ke motema pasi ye mo a créer bato abandi ko tinda bato babanda ko benga moninga babanda ko finga moninga bayebisa eka azana mbanda po a troubler nini couple ya bato yauda bi ko boma mutu eka ko tube mbeli te même comportement. So mtana comportement mabe ko bomoka par rapport ya ba comportement ya mabe wana kaka soka zotonga ya kanisani ya kasaka kitoko leka batu nyoso ya omoni pongo love azaka na makolo te Nzambe asala pongo love ayembati Nzambe asala bato motindo na motindo Pongo love, Pongo love, Pongo love ayemba. Nzamba sala batu motindo na motindo. Parce que Pongo love savait qu'elle était trop belle de visage. Pongo love qui moi si kitoko. Pongo love qui n'a problème à ma colo. Oui. Qui n'a problème à ma colo. Pongo love. To yebi Pongo love. Qui n'a problème à ma colo. Kasselongi en Pongo love. Alaka ne longi moko ya kitoko mutu ya Pongo love ezalaka mutu moko ya mayele azalaka mwasi kitoko mwasi mayele azalaka na makolo te kasi azalaka mwasi kitoko mais na basi mususu aza na makolo malata ya buchu po abonga alata pantalon simbe ifacha buchu na kati ya pantalon po abonga po alata liputa esale tai ifalata buchu so alati buchu bobi buchu o bachaka na sima ifala ta buchu so alati buchu akangi liputa okutani na fete ana taille metango ozonga ndako alongoli buchu okutie na teni ya ndako obi azaka nde boye dans Nzamba sala bato motindo na motindo Pongo love était avec un problème à makolo mais elle était trop belle de visage mais na bato mususu makolo ezali mais awande mon boulou bassin ezati po bonga fosa ni olata mwa bucho ya Nzambe asala mutu na mutu na ndenge na ye Nzambe asala mutu na lolenge na ye so na pesi un exemple na parce que timba wana azaka nzuzo ya kanisani ye mutu ya kitoko ya mona ya kitoko est déjà complexe tango oza déjà quoi ya kanisa ya mona ya kitoko ya ka selibala nende za bien ko lekama bala nyezo eza déjà complexe eza déjà jalousie eza déjà motema mabe yango wana mutu foko yeba ko étudier mutu ni ozana ye soko ozana mutu étudier mutu yeba so mutu yebiso ke ngane na abo mikolo na pierre na mbongo to yebise yo kuto koza tana 10 € ngane na pierre kana za tana 5 € te
wana muta motema mabe motema ne kosani ni ekosepela wana ba antuka tokokani ngana okasana na Pierre anzoka na 10 euros ye kutu na okanisa za na ngonzoka zaka na 5 euros lokola muta motema mabe akosepela ke yoza na 5 euros ya za na 10 euros parce que yalinga za nini azali ko na yo bata motema mabe il faut ko etidiaka so mutu mutasoke ngane na boye na mama yo micha na sena ye azali kolo po azala bien. Pour ceux qui ont senti beaucoup kananaye, motema mabe akoko boma yo. Motema mabe ekoko tinda yo asalo mabe. Jalousie na ye ekoko tinda yo, ekoko tinda ye asalo mabe o kanisa kite. Parce que muto asala ka muto mabe akamusikate. Mbuma o ileka l'idée se zalaka na kati ya l'idée so neza pona ko yebisa bino tolia pete pona obimalanga tolia pete pona yebisa bino ete il faut que ça attention il faut que pona mutuni ozo tambola na ye il faut pona mutuni ozo betela lisolo po on ne sait jamais so moni mutu azo betela lisolo ki ngami kolona na mpia ka lobanga pe na mpia ka makasi so ki mutu ka ngande na ba nyongo lobanga kuna na ba nyongo koleka yo kolo ayo za ba ngande na bona clean na nyongo te okotise motema mabe yeba likamuni ozo bimsana noko na yo yeba likamuni ozo solola nyoso eza ya koloba te il faut que ça très attention na entourage keba il faut que ça très attention. Félix waze kwa lobe ba betaka likola sapato eska mutakata na lokola zate el kamunene ba betaka likola sapato eska mutakata na lokolo azate moi toli ya petezake batela munoko na yo yeba likamuni yo kosoa na mutu mutu azaka mutu nzambe ndaza nzambe batela munoko yeba likamuni osoa na mutu ozo soa ne tala na misu tala ipenza bien. Est-ce que mutu na obeta likambo est-ce que likambo ko sepelisa ye en gros yeba ko bomba makamuno na motema makamuno akati ndako ko bimisa libanda te tala ozo soa na moninga ya azo ko pleurnicher tout le temps azo ko lela mobali nanga finga nga ntumba mobali nanga betanga mobali nanga bimisa nga na chambre boki nga na salon mobali nanga bikala mingi te to ko divorcer kala ta ko senga divorce yo kuna te nga mobali nanga zaka bongo te nga mobali nanga zaka bien mobali nanga linganga mingi mobali nanga cha nga les mobali nanga zo nga lokola bébé tango yo zo yebise bolamu yo zo fena kata ndako na yo ye kuna azoka motema likundu motema mbindo motema ngai pona mabe oyo yazofa na kati ya ndako na ye aza mato ya koyoka ayoka babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja faut que ça très attention nde kozolanda nga yeba kobomba makambo na yo ndako o ndako mutu na libala na yaza na ndenga vivaka na mobali na ye mobali na mobali abinenga traitera mwasi na ye mwasi na mwasi abinenga traitera mobali na ye aya mibali bafinga basi sans solo mbali musona miso abana penza yi tala ndumba mwasi mwana miso abana afinga mwasi ndumba mwasi muso pe na miso abana mwa afinga mbali longo kuna solar ba mesana ko fingana ba couple museza emisana ko fingama ba couple mususu ba fingana kana bango te so moni couple ba mesana ko fingana ko la kisete ke bino bo fingana ka te po ko sale motema pasi en gros na ko lo bakie batela munoko yeba nani oyo yoza kubetela lisolo likambo zo mona yoza ya yo ya bien kitoko kubeta betango te parce que mutu nyoso tu asepelaka na bolamu ya mutu te ndenge nzamba bomba biso mitema ayebi pourquoi mais ape na bilongi mususu otalika elongi ya mutu obindeka elongi ne eza nde motema nepe eza batu mususu bayebanaka na bilongi nde balabaki soki mutu afingi yo na se ya kwiti akanaki yo deja bimukona komelele masanga na kofinga ye parce que yabite so aza na tana eza normal akokofinga yo te mais akanelo amelelo masanga meli masanga yo kofinga yo po akanaki yo deja. Faut que ça attention babetaka likolo sapato eska mutu akatana lokolo azate bomba makambo andako libala babetaka beta yango te babombaka parce que yo oza kimia ya za kimia te azolinga yo pozanga kimia ndenge ya za na kimia te. Conseil na ko pesa bino na dimanche lelo ya malamu bozu ya mabe bosani ni botiki nzamba sala bato motindo na motindo. Que Dieu vous bénisse. God bless you.
Mungu anubariki tata nzamkalo. Sakumuna nzamba nube engineer bana betu. Bon, c'est ba gros bisous. Moya makasi moyo ngalinga na salini na sina sambe na ngana mitiki na mboka nzambe na yebi te nzambe tata ko batela ngana nazo kende na kimia pe na kozonga na kimia. C'était votre deuxième maman Eliane tout la reine mère, appelez-moi Kimia qui a kakalko non bobexma mani tout béton, ce n'est pas trop demandé ba besi ya mona bi bye bye.